Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naeka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas la biso tozara toujours plein. Appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi o ya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozara on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir repé sa confiance. Vous allez toujours là pour repé sa numéro à téléphone en pas ya batou. Maman Bijou alobi balobi il fait la force. La monate moto akutana na yo avanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli. Basala yo confiance lelo bazange lokote. Yawe na bomoi efande lwako ndima na ngai. Namona te moto akutana na yo azanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli. Basala yo confiance lelo bazange lokote. Yawe na bomoi efande lwako ndima na ngai. Aka usipinzoli ya bapasi na nga. Apesi ya moto mokile pesaka te. Aka usipinzoli ya bapasi na ngai. Apesi ya moto mokile pesaka te. Azalia wae. Azalia wae. Aka usipinzoli ya bapasi na ngai. Apesi ya moto mokile pesaka te. Singa loketo te ngayo nasimbi kaka yo. Assurance akobonga occasion go euti pa na yo. Naembi na efengo na libota na ngai onde Nzambe. Yawe na bomoi moyoki ya masanjoli na nga. Kanisa peba oyo nanukut bamoni pole te. Salela bango potelongo togumba mela yo. Bonganga te o ngayo na simba mina yo. Assurance akobonga occasion go euti pa na yo. Naembi na esengo na libota diaso yo nde Nzambe. Yawe na bomoi moyoki ya mabondeli na ngai. Azalia wae. Azalia wae. Aka usipinzoli ya bapasi na nga. Apesi ya moto mokile pesaka te. Azalia wae. Azalia wae. Aka usipinzoli ya bapasi na nga. Apesi ya moto mokile pesaka te. Azalia wae. Azalia wae. Aka usipinzoli ya bapasi na nga.
moto mokili epesaka te. Oza nzambe otikali nzambe likolo nyonso bobele yo moko te lokola yo. Obongi na lokumu na masanzoli ya maloyembo ya motema na ngai. Napamboli okwetoza malamu bisika kondima na ngai evandi bisika elikia na ngai evandi. O nabetelaka yo tolo na ntina nzambe ya bomoi na ngai nzambe ya motema na ngai. Merci mokonzi. Alléluia. Car l'Éternel sera ton assurance, elle préservera ton pied de toute ambition. Alléluia. Namona te o moto akutana na yo avanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli. Basala yo confiance lelo yo bazange eloko te. Yawe na bomoi efandelo akondima na ngai. Namona te o moto akutana na yo azanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli. Basala yo confiance lelo yo bazange eloko te. Yawe na bomoi efandelo akondima na ngai. Azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi nanga. Apesi ya moto mokili epesaka te. Azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi nanga. Apesi ya moto mokili epesaka te. Azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi nanga. Apesi ya moto mokili epesaka te. Singa loketo te ngayo nasimbi kaka yo. Assurance akobonga occasion go euti pa na yo. Naembi na efengo na libota na ngayo nde nzambe. Yawe na bomoi moyoki ya masanjoli na nga. Kanisa pe ba oyo nanukut bamoni pole te. Salela bango potelongo togumba mela yo. Bonganga te o ngayo na simba mina yo. Assurance akobonga occasion go eute pa na yo. Naembi na esengo na libota diaso yo nde nzambe. Yawe na bomoi moyoki ya mabondeli na ngai. Azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi nanga. Apesi ya moto mokili epesaka te. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.